Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapana bino. Ata fouchette aux la moté. Lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme yete. Au moins de au côté ma bena kata ndako malade kidi. Shalom, 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 shalom. Laisse que la paix du Seigneur Jésus soit votre partage. Yambona banda, léo nazana suite ya vaseline blanche. Na yeko expliquer basi ya mabala. Yambona banda explication. Nazong samatonde pa ya kolo pema. Éternel merci parce que yonde mo pesi pema. Ba oba kufi ya wetoleki bango ne lokote. So tozo vivre ezangolu ko ute pai na yo. Yango na lobi merci. Nanga na famille opesanga na kati na internet. Kolozwa na olokumu kembo masanzoli ezonge pai na yo. Nzambe loboko na yo ezali kona biso na ba oba zolandanga. Nzambe batelelanga bango, bomba bango misana bango nyoso na bango ezala protéger na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci beaucoup. Nzamba lola azwa lokumu. Merci lokumu kembo masanzoli ezonga epai na ye. Na pesi un grand merci na Mazaba maestro plus 33 boss mobala mwindu mobala mulai azana landaka ngai. En tout cas Mazaba maestro plus 33 boss bambote no ngwana na pesi mbote na bino nyoso obozwaka te kolandanga parce que bozaka wana so moni mo gaf malolo to mona eboy famille yo kaneneti yo kabambote no ngwana papa Jean-Jacques Mazel mobali ya maman Marie-Paul Lubamba bambote no ngwana. Merci beaucoup. Le lo vraiment la zone suite ya vaseline blanche suite te manaye ko expliquer ngo parce que zaki continuité te na inde ko expliquer ngo bien ba appel na moni en tout cas na bina expliquer ngo bien vaseline blanche bateka ngo na pharmacie. Si vous avez une pharmacie, vous avez une vaseline blanche. Vous utilisez qui mwana bakati basali circoncision. Vous avez vaseline blanche. Vous pakoli likola pota wana. Ikausaka pota rapidement. Yango eza vision onga na zwa ki révélation na nga pona ba femme sage. Na construction na ba femme sage te na ina partager ngona ba abonné na ngai. Basi mabala ngana zaka uniquement pona basi mabala en tout cas soso yo azelenga la ba émission na zaka uniquement ka pona ba femme mariée na ba fiancé o bazo préparer pour basani babala na ba makam na ngai moi so bala te ko sala ngote po esimba la ngoti ngana zala pona ba femme o babala. Merci beaucoup. Vaseline blanche ozongo na pharmacie o ko sala ngo ndenge nini vaseline blanche o sala ngo na tongo. Eza la base belé so mibala linga biba ya lali na epongi mobala la ta futu vêtement ye moko mobala ya tibilamba mobala ke classe mobala ke musala plutôt ye a lali na ye voire même bana na etombo ke classe a contrôler bana te mono ke classe moi la banda zo ko banda ba pema ki banda vendredi mona ke lundi classe mono ke uniforme non repassé. Pour ani maman makabwe belé leke na mutu mama soki ozusu bana même soza na ba bonne ata bonne azoletsa bana milamba landela ka bonne azoletsa bana ndenge nini ful bana bala taka na guna yo sapaka me bana ba salite kitoko te mobala oke musana tongo yo bando lalaki parce que yo po lemba ki po kende kaou mobala pa ke kaou non. Même si oke musala tango yena ndako za femme mariée il faut s'occuper na mobali na ona bana na yo. Parce que ce qu'on suit le lembuto muta ko zelo abotolinga mobali est-ce que ozo s'occuper na mobali na yo pour na kopiolola babotolinga mobali babotola kabino ka mibali tango ozo suit mobali na zala envoûté azana kindoki na maseke parce que tango moi ça ozo suit na yo obima libanda ce que ozo kindoki ozo envoûté okufa vent ozui vaseline blanche na yo ton mbala oke musala tongo ozui asukola so sukola mama simba liboki ya papa bien
ozobanga ngo nini yo mona rango obanga liboke ni zwa liboke pino simbi liboke ozu vaseline ozo pakola ko pakola loko a roboté tendresse il faut ça là tendresse il faut ça le simbi liboke ozu vaseline obandi osimbi kwanga pardon osimbi kwanga papa ozu vaseline obandi ko pakola na kwanga papa obandi ko pakola vaseline yo opakoli vaseline opakoli to s'abonner. Maman, to s'abonner, to aimer, to partager. Non, ça, moussala bien. Mais bozo n'inga ko s'abonner te. Oh, moutou soit bengabi malolo, nana souci. Nazo pa, kaira c'était tapé. Nana souci, nazo partager mes missions. Tant on sa makamala, bat ba s'abonner à la barre internet. Soko sa, ozo finga, osa buzoba, ngabite. Nzamba za zobate. Bible ouvrier mérite son salaire. Bato ba hotel nga baby ke ba o CP là. Non CP ça bango ba o s'abonner kaka. To s'abonner famille. Tant obi ke na hotel nga na combien ba 800 vies. Na combien ba na sala ba 5K. Mais bat bani ko s'abonner te na ebi ke un jour ezali no la muki boy na combien na 5K ba abonné. Nzamba ebi lo lenge nini azo memanga na wela te po muto yo pété nga pamba. Ozu vaseline opakoli ngo na kwanga opakoli na kwanga opakoli na kwanga papa lati sous-vêtement na lati pantalon na ya abongisa senini ake musala tonga koya na pokwa asukoli asosukola tongo bosoki alinga lala tongo osela no biloko osela ngo sala pendant 3 jours beaucoup tanate. Pendant 3 jours beaucoup tente na papa tongo ayena tongo ayena na alingala na pokwa wana ozu huile d'olive opakoli papa senini alali osala ngo 3 jours osala ngo 3 jours tango aussi ça 3 jours na ye tongo osali vaseline blanche. Pourquoi huile d'olive? Tongo vaseline blanche. Pourquoi huile d'olive? Tango aussi ça 3 jours na ye 4e jour à papa maman yo utiliser mai ya pio na tongo osaleli mai ya pio maman zwaka petan sukola liboke na yo zwaka te ko sukola liboke na mai ya pio wana parce que tant papa seli biloko papa komi swa la soki yo sukoli bien te papa ko takamba moko pio obimi libuluma nzengeli kitoko te et bon attends papa so ya moi ba kalwa ne sala mo papa bien moi ba kozoka wana sala papa moi bien yo zakali buluma nzengeli siute moi ba kal et ça la bien. Moi bakal et ça la bien. Sans comprendre te au benginga moi na kota na profondeur exacte ba maman toza na télévision. Moi na kota za ba secret na biso ba maman faut suka pe na biso ba maman. Kompanza ngo boeza kitoko te. Au bête papa numéro mon papa sang na zongiko maman zwa tanko sukola liboke. Dans sukoli ma ya pompe normal. Lobi kuna zoma pio. Biloko c'est tout tika ba soin intime wana et comme ça liboke munene. Soin intime ça elango na frigicide parce qu'à frigicide nezaka solo makas. Solo ezaka na frigicide makas. Yoko sumba osali zongo inene. Allez, ok, écoutez, papa ka bon, na ba solo ba zongo inene na etika na nzoto. Ben intime ça elango na frigicide. Mais na liboke mama kaka mai yoyo na ba citron. Moi pose à citron na mai wana ngo sukola et vandi mo der wana o sukoli ba lèvre fo simba rango pena mama zo simba ba lèvre na yo ozo nika ngo wana moi savon ba bana o lexina ba lèvre nika ngo propre pourtant moninga zo tsape mutu na ye ayo kapé wow ma femme est propre. En tout cas, tout s'abonner, tout aimer, tout partager. Moi, saliba là, bongi sarape mounokona yo, matoi, kote sarape tish koto na kata matoi. Au moins, moi, saliba là, ma kata matoi, salité tofina. Mon bala, linga kote mo le mo boy, akute na tofina bark. Ce n'est pas bon, maman. Zala propre. Mon bala bimi, ayoko kuto nenge mususu. Bangi sara papa. Bangi sara papa. Mutu solo te foza mutu propre minu kitoko sola kitoko la nzoto ota parfait ou pas odeur ezaka mala papa pe ACP là hein papa CP là ba un coup anesa kitoko te comme ça papa ta na 5 coups ya so ko sali yango bien likona ngolo sambo mama o komisa papa to tika bloka ba vite fait ya kitoko te tango boza bo banda ka pe na caresse
bobandaka na caresse tendresse kontaka mutu wana eza na babiloko kosalela mutu eza na makambo ebele kosalela mato eza na makambo ebele kosalela munoko miso eza na makambo ebele kosalela misape maboko nzoto mobimba osimbi et ça moi bien en tout cas to s'abonner to aimer to partager tant on se peut nango tindel pe mutu à se retrouver à la pe makambu bien liba na biso kende wow tant on se la divorcer lokuta ba koyanga ba divorcer te ba femme sage nanga ba ko divorcer te bino ba utana ba ozela bo remplacer bo ozana sikate yanga ba kangama bino no so boza ba baso botala ranga mibel na bino ba robima te na sambela rapport na bino ya bino bazawa na coller serré cimenté en tout cas to s'abonner ba bisous be na bino bye bye. Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko pe ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala rapa na bino. Ata fouché tozana ngote lelo ba prière à moi si wana ba faire à moi si wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala et comme ayete o monde te okota mabena kata ndako malade kidi